Baba kaki mwana na Nzambe kuna nekulusu bandeko bachubi elikonga na mopanzi babeti esete na mabeko sepo na ngai mosumuki Yesu yokelanga mawa Yesu yokelanga ngolo Yesu yokelanga mawa yokela 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 mwana Nzambe alelaki Eloi 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 benda batuta kaine walue hey 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 abenda batuta kaine walue Hallelujah. Sabia kamba katenda wenda mchalu. Hey. Hey Nzambi wanywe Masiya wa kelele 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 Wakwimba chichoka Nzambi wangakula nyuma ya hunda Nzambi lele 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 Uri Nzambi ngonye na mulukule Mema mwimba mwaba wenda Nzambi Yelelelele Yesu Jibanje Nzambi lwa kutendasi lwa buenza maluma kwabu Kanzambi wani Hey Hey Pablo Bei kakwe na mutu mutama Nzambi wanye Hey Pablo Baba Lundaka kakwe na mutu mutama Nzambi wanye Hey Pablo Bayo Loba nguva kusi Kabulo mutamba wa Nzambi wanye Hey Pablo Bayo Bloba muva kukwamba blobenyi Hey Nzambi wanywe Wawimba wanye mema Nzambi wanye mema Ele Voici l'homme de Dieu, chef spirituel, représentant légal. Il y a Église, Jésus-Christ, Esprit de vérité, Bima, apôtre, prophète, Emmanuel, Paul, Inzola. Depuis un certain moment, à s'investir pour ça la prière pour la kimia. Kokota oya kotaka na kati ya mbandaka Bougez sotaka pe ya sambelaka lelo oyo peuple ya mbandaka organisation, il y a plusieurs événements. Hey, Jozo Chingalo, Mamujina Jeba Yesua, Beshara. Priant pour la nation,
à l'intention, il y a peuple, il y a est. Hey, Jogo Chimalomba, Mudina Jeba Yesua, Kumbashileyo. Rapport à Sopa qui mafuta dans la. Hey, Milamboyo, Milambo, Mudina Jeba, Yesua Yakirina Kuleyo. Population, il y a est, il y a apôtre, prophète Emmanuel Polia Inzola, Aza pour s'investir dans Kassi, na Italie, par action humanitaire. Derrière un grand homme, Hey, Massia, Massia, c'est la beauté. Massia, 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 Yabuwa kwa manyiwanyi kumaya. Massia, Massia, wakwimba chichoka ngamba bani. Wamwimba sengela na senga zabani. Mama kari kwimba kwela kila chumba watawani. Hey, Massia, Massia, hey, Massia, 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 wamwimba sengela ngamba senga zabani. Mama ngamba ngamba chumba mwata. Hey, joga wenga uchalujiba jet mwata wani. Hey, Massia, Voici l'homme de Dieu, chef spirituel, représentant légal. Il y a Église de Jésus-Christ, esprit de vérité, Bima, apôtre, prophète, Emmanuel, Paul, Inzola. Depuis un certain moment, à s'investir pour ça la prière pour la Guinée. Nashaba baba Yesuan, Nashaba Sulta Yesuan, Bame Mawe, Sukaka, Futa, Yasambelaka, Lelo Oyo, Bambaka, Basoviva. Nashaba baba Yesuan, Nashaba baba, Wasabi Aboya, Nashaba Tuta, Wasabi Wabima, Baba Wanye. Kenya, Pérou, Banga, Zami, priant pour la nation. Yesu Senchibwa, Watawani Senchibwa, Chibwa Jagabria Kaswami Goliata, Chibwa Janjame Makibakari Kusuway, Yesu Anima Senchibwa, Jagabudi Baki, Karirele, Udikarine Mshima, Akawade, Walashina Shabane, Lamilao. Baba unashaba siye miganda, Bema mutanza chalesae, Agane. Aza pour s'investir dans Kassi, na Italie, par action humanitaire. Derrière un grand homme, une grande dame, la prophétesse. Cela qui va nous accompagner par l'initiative Oyo. Chef spirituel, représentant légal, il y a Église. Moko, Kimia, initiative, ils allaient louer et pas y avoir surtout à RDC, voire même le monde. Voici l'homme de Dieu, chef spirituel, représentant légal. Il y a Église de Jésus-Christ, esprit de vérité, Bima, apôtre, prophète, Emmanuel, Bolia Inzola. Depuis un certain moment, à s'investir pour ça la prière pour la Kimia. Mais je suis capable de posséder mon Kiliakomo, mon Kilibima, pour la Pambolabine. Kokota oya kotaka na kati ya mbandaka asalaka prière oyo ndenge boza komona asopaka mafuta pe asambelaka lelo oyo peuple ya mbandaka
vivre na kimia. Organisation, il y a plusieurs événements. Pour na côté, il y a peuple de Dieu, bolingo, kimia, pe kobanga nzambe. Prière pour la nation. À l'intention, il y a peuple, il y a Est, il y a RDC. Symbole, il y a carte géographique, il y a RDC. Pe sambelara susu pour na drapeau. Asopa ki mafuta dala lelo oyo état de siège. Et yé FARDC a commis kokende de victoire en victoire. Population ya Est ya Congo baspe. Apôtre prophète Emmanuel Polia Inzola Azako s'investir makasi na o Italie ba action humanitaire. Derrière un grand homme, il y a une grande dame. La prophétesse Stella Boliape Azalaki wana pona pour accompagner ba initiative Oyo. Notre prophète Polia Inzola azaki recommandation par Seigneur nde nasima akitaki message wana na niveau ya église Mobimba. Pe église Mobimba yambaki yango Seigneur ayebisaki ye totambola tokende na bopito ba orphelinat ba homme de vieillard. Chef spirituel pe représentant légal ya église de Jésus-Christ esprit de vérité bima oyo nyonso aza kosala aza koluka bomoko kimia pe initiative ezali loué epai ya moto nyonso tu awa na RDC voire même na monde mobimba. Voici l'homme de Dieu, chef spirituel, peu représentant légal, il y a église de Jésus-Christ, esprit de vérité, Bima, apôtre, prophète, Emmanuel Bolia Inzola, oyo depuis un certain moment à s'investir pour ça la prière pour la kimia. Armé, je suis capable de posséder mon Kili Congo, mon Kili Bima, pour la Pambolabine. Kokota oyo akotaka na kati ya mbandaka asalaka prière oyo ndenge boza komona asopaka mafuta pe asambelaka lelo oyo peuple ya mbandaka bazo vivre na kimia. Organisation, il y a plusieurs événements. Pour na côté, il y a peuple de Dieu, bolingo, kimia, pe kobanga nzambe. Prière pour la nation. À l'intention, il y a peuple, il y a Est, il y a RDC. Symbole, il y a carte géographique, il y a RDC. Pe sambelara susu pour na drapeau. Asopa ki mafuta dala lelo oyo état de siège. Et yé FARDC a commis kokende de victoire en victoire. Population ya Est ya Congo baspe. Apôtre prophète Emmanuel Polia Inzola Azako s'investir makasi na o Italie ba action humanitaire. Derrière un grand homme, il y a une grande dame. La prophétesse Stella Boliape Azalaki wana pona pour accompagner ba initiative Oyo. Notre prophète Polia Inzola azaki recommandation par Seigneur nde nasima akitaki message wana na niveau ya église Mobimba. Pe église Mobimba yambaki yango Seigneur ayebisaki ye totambola tokende na bopito ba orphelinat ba homme de vieillard. Chef spirituel pe représentant légal, il y a église de Jésus-Christ esprit de vérité bima oyo nyonso aza kosala aza koluka bomoko kimia pe initiative ezali loué epai ya moto nyonso tu awa na RDC voire même na monde mobimba. Voici l'homme de Dieu, chef spirituel, peu représentant légal, il y a église de Jésus-Christ, esprit de vérité, Bima, apôtre, prophète Emmanuel Bolia Inzola, oyo depuis un certain moment à s'investir pour ça la prière pour la kimia. Armé, je suis capable de posséder mon Kili Congo,
kokota oyo akotaka na kati ya mbandaka asalaka prière oyo ndenge boza komona asopaka mafuta pe asambelaka lelo oyo peuple ya mbandaka bazovivre na kimia. Organisation, il y a plusieurs événements pour na côté il y a peuple de Dieu bolingo kimia pe kobanga nzambe. Prière pour la nation. À l'intention, il y a peuple, il y a Est, il y a RDC. Symbole, il y a carte géographique, il y a RDC. P. Sambelara Susu pour un drapeau. A Sopaki Mafuta, Tala Lelo Oyo, État de siège. Et Yé, FARDC a connu Kokende, des victoires en victoire. Population, il y a Est, il y a Congo, Baspé. Apôtre, prophète Emmanuel Polia Inzola Azako s'investir makasi na Oetali ba action humanitaire. Derrière un grand homme, il y a une grande dame. La prophétesse Stella Bolia Pe Azalaki wana pona pour accompagner ba initiative Oyo. Notre prophète Polia Inzola azaki recommandation par Seigneur. Nde nasima akitaki message wana na niveau ya église mobimba. Pe église mobimba yambaki yango. Seigneur ayebisaki ye totambola tokende na bopito ba orphelinat ba homme de vieillard. Chef spirituel pe représentant légal ya église de Jésus-Christ esprit de vérité bima oyo nyonso aza kosala aza koluka bomoko kimia pe initiative ezali loué et pas ya moto nyonso tout awa na RDC voire même na monde. Voici l'homme de Dieu, chef spirituel, peu représentant légal. Il y a Église de Jésus-Christ, esprit de vérité, Bima, apôtre, prophète, Emmanuel Paul Inzola. Depuis un certain moment, à s'investir pour ça la prière pour la kimia. Armé, je suis capable de posséder mon Kiliakomo, mon Kilibima, pour la Pambolabine. Kokota oyo akotaka na kati ya mbandaka asalaka prière oyo ndenge boza komona asopaka mafuta pe asambelaka lelo oyo peuple ya mbandaka bazovivre na kimia. Organisation, il y a plusieurs événements pour na côté il y a peuple de Dieu bolingo kimia pe banga nzambe. Prière pour la nation. À l'intention, il y a peuple, il y a Est, il y a RDC. Symbole, il y a carte géographique, il y a RDC. P. Sambelara Susu pour un drapeau. A Sopaki Mafuta, Tala Lelo Oyo, État de siège. Et Yé, FARDC a connu Kokende, des victoires en victoire. Population, il y a Est, il y a Congo, Baspé. Apôtre, prophète Emmanuel Polia Inzola Azako s'investir makasi na Oetali ba action humanitaire. Derrière un grand homme, une grande dame. La prophétesse Stella Bolia Pe Azalaki wana pona pour accompagner ba initiative Oyo. Notre prophète Polia Inzola azaki recommandation par Seigneur. Nde nasima akitaki message wana na niveau ya église mobimba. Pe église mobimba yambaki yango. Seigneur ayebisaki ye totambola tokende na bopito ba orphelinat ba homme de vieillard. Chef spirituel pe représentant légal. Il y a église de Jésus-Christ esprit de vérité bima oyo nyonso aza kosala aza koluka bomoko kimia pe initiative ezali loué et pas ya moto nyonso tout awa na RDC voire même le monde. Voici l'homme de Dieu, chef spirituel, peu représentant légal. Il y a Église de Jésus-Christ, esprit de vérité, Bima,
apôtre, prophète Emmanuel Bolia Inzola, oyo depuis un certain moment à s'investir pour ça la prière pour la kimia. Armé, je suis capable de posséder mon kili à Congo, mon kili Kobima, pour la Pambolabine. Kokota oyo akotaka na kati ya mbandaka asalaka prière oyo ndenge boza komona sopaka mafuta pe ya sambelaka lelo oyo peuple ya mbandaka bazo vivre na kimia. Organisation, il y a plusieurs événements pour na côté il y a peuple de Dieu bolingo kimia pe kobanga nzambe. Prière pour la nation. À l'intention, il y a peuple, il y a Est, il y a RDC. Symbole, il y a carte géographique, il y a RDC. P. Sambelara Susu pour un drapeau. À Sopa qui mafuta Tala Lelo Oyo. État de siège. Et yé, FARDC a connu Kokende. Des victoires en victoire. Population, il y a Est, il y a Congo. Basi. Derrière un grand homme, il y a une grande dame. La prophétesse Stella Boniape Azalaki wana pona pour accompagner par initiative Oyo. Notre prophète azaki recommandation par Seigneur nde nasima akitaki message wana na niveau ya église mobimba pe église mobimba yambaki yango Seigneur ayebisaki ye totambola tokende na bopito ba orphelinat ba homme de vieillard chef spirituel pe représentant légal il y a église de Jésus-Christ esprit de vérité bima oyo nyonso aza kosala aza koluka bomoko kimia pe initiative ezali loué et pas ya moto nyonso tout awa na RDC voire même na monde mobimba. Voici l'homme de Dieu, chef spirituel, peu représentant légal. Il y a église de Jésus-Christ, esprit de vérité, Bima, apôtre, prophète Emmanuel Bolia Inzola, oyo depuis un certain moment à s'investir pour ça la prière pour la kimia. Armé, je suis capable de posséder mon kili à Congo, mon kili Kobima, pour la Pambolabine. Kokota oyo akotaka na kati ya mbandaka asalaka prière oyo ndenge boza komona asopaka mafuta pe ya sambelaka lelo oyo peuple ya mbandaka bazo vivre na kimia. Organisation, il y a plusieurs événements pour na côté il y a peuple de Dieu bolingo kimia pe kobanga nzambe. Prière pour la nation. À l'intention, il y a peuple, il y a Est, il y a RDC. Symbole, il y a carte géographique, il y a RDC. P. Sambelara Susu pour un drapeau. À Sopa qui mafuta Tala Lelo Oyo. État de siège. Et yé, FARDC a connu Kokende. Des victoires en victoire. Population, il y a Est, il y a Congo. Basi. Prophète Emmanuel Bolia Inzola aza ko s'investir na kati na o etali ba action humanitaire derrière un grand homme une grande dame la prophétesse Stella Boniape ezalaki wana mpona ko accompagner ba initiative Oyo. Notre prophète azaki recommandation par Seigneur nde nasima akitaki message wana na niveau ya église mobimba pe église mobimba yambaki yango Seigneur ayebisaki ye totambola tokende na bopito ba orphelinat ba homme de vieillard chef spirituel pe représentant légal il y a église de Jésus-Christ esprit de vérité bima oyo nyonso aza kosala aza koluka bomoko kimia pe initiative ezali loué epai ya moto nyonso tout awa na RDC voire même na monde.
spirituel, représentant légal, il y a Église de Jésus-Christ, Esprit de vérité, Bima, apôtre, prophète, Emmanuel, Paul Inzola. Oyo Dieu pour un moment à s'investir pour ça la prière pour la kimia. Armé, je suis capable de posséder mon Kiliakomo, mon Kilibima, pour la pomme, pour la mine. Kokota oyo kotaka na kati ya mbandaka asalaka prière oyo ndenge sopaka mafuta pe asambelaka lelo oyo peuple ya mbandaka bazovivre na kimia. Organisation, il y a plusieurs événements. On a côté il y a peuple de Dieu, Kolingo, Kimia, Pe Obanga Nzambe. Prière pour la nation. À l'intention, il y a peuple, il y a RDC. Symbole, il y a carte géographique de RDC. Sambela Rassusu pour un rapport à ce pas qui m'a foutu dans le état et siège. Il y a FARDC des victoires en population, il y a Est. Apôtre, prophète Emmanuel Olia Zola, Azam investir Makasi na Italie, ma action humanitaire. Derrière le temple, il y a une grande dame. La prophétesse de la bonne fée, voilà qui en a bonne accompagné azwaki recommandation par Seigneur nde na nsima akitaki message wana na niveau ya église mobimba église mobimba eyambaki yango Seigneur ayebisaki ye totambola tokenda bapito baorphelinat bahomme de vieillard. Chef spirituel et représentant légal, il y a Église de Jésus-Christ, Esprit de vérité Bima. Oyo aza kosala aza koluka moko kimia pe initiative ezali loué epai ya moto nyonso awa RDC voire monde. Voici l'homme de Dieu, chef spirituel et représentant légal. Il y a l'Église de Jésus-Christ, Esprit de vérité, apôtre, prophète, Emmanuel, des points certainement à s'investir pour ça la prière de Kimia. Armé, je suis capable de posséder mon Kiliakomo, pour la pomme, pour la mine. Kota na kati ya mbandaka asalaka prière oyo ndenge lokamona sopaka mafuta ya sambelaka lelo oyo peuple ya mbandaka bazovivre. Organisation, il y a plusieurs événements. On a côté, il y a peuple de Dieu, Bolingo, Kimia, Pe Banga, prière pour la nation. À l'intention, il y a peuple symbole, il y a carte géographique de RDC, Pe Sambela Rassusu pour un rapport à Sopa qui m'a foutu dans la Lelo Oyo, état de siège. Et hier, FARDC a connu des victoires en victoire, population, il y a Est, il y a Congo, Pacifique. Apôtre, prophète Emmanuel Paul Inzola, aza pour s'investir na kasi na Italie, par action humanitaire. Derrière un temple, il y a une grande dame, la prophétesse de la bonne fée, qui en a bonne pour accompagner l'initiative Oyo. Notre prophète azwaki recommandation par Seigneur nde na nsima akitaki message wana na niveau ya église mobimba mpe église mobimba eyambaki yango Seigneur ayebisaki ye totambola tokende na bopito baorphelinat bahomme de vieillard. Chef spirituel et représentant légal,
ya église de Jésus-Christ esprit de vérité bima oyo nyonso aza kosala aza koluka moko kimia mpe initiative ezali doué epai ya mokonzi awa na toi-même le monde. Voici l'homme de Dieu, chef spirituel et représentant légal. Il y a Église de Jésus-Christ, esprit de vérité, Bima, apôtre, prophète, Emmanuel Bolia Inzola. Oyo depuis un certain moment à s'investir dans la prière pour la Kenya. Kokota oyo akotaka na kati ya mbandaka asalaka priere oyo ndenge boza komona asopaka mafuta mpe asambelaka lelo oyo peuple ya mbandaka bazovivre na kimia. Organisation, il y a plusieurs événements pour na côté il y a peuple de Dieu bolingo kimia pe kobanga nzambe prière pour la nation à l'intention il y a peuple il y a est il y a RDC symbole il y a carte géographique ya RDC pe sambelaka susu mpona drapeau asopaki mafuta tala lelo oyo état de siège eye FARDC akomi kokende de victoire en victoire population ya est ya Congo basi. Apôtre prophète Emmanuel Bolia Inzola aza s'investir na kasi na oyo etali ba action humanitaire derrière le temps une grande dame la prophétesse de la Bolia pe azalaki wana mpona koaccompagner ba initiative Votre prophète azwaki recommandation epai ya Seigneur nde na nsima akitaki message wana na niveau ya église mobimba mpe église mobimba eyambaki yango Seigneur ayebisaki ye totambola tokende kopito baorphelinat bahomme de vieillard. Chef spirituel et représentant légal, il y a Église de Jésus-Christ, esprit de vérité bima oyo nyonso aza kosala aza koleka moko kimia pe initiative ezali loué epai ya moto awa na RDC voire na monde. Voici l'homme de Dieu, chef spirituel et représentant légal. Il y a Église de Jésus-Christ, esprit de vérité, Bima, apôtre, prophète, Emmanuel Bolia Inzola. Oyo depuis un certain moment à s'investir pour ça la prière pour la Kimia. Armée, je suis capable de posséder mon Kilia Congo, mon Kilia Bima, pour la pomme pour la bine. Okota oyo akotaka na kati ya mbandaka asalaka priere oyo ndenge boza komona asopaka mafuta mpe asambelaka lelo oyo peuple ya mbandaka bazovivre na kimia. Organisation, il y a plusieurs événements pour na côté il y a peuple de Dieu bolingo kimia pe kobanga nzambe prière pour la nation à l'intention il y a peuple il y a est il y a RDC symbole il y a carte géographique il y a RDC pe sambelaka susu mpona drapeau asopaki mafuta tala lelo oyo état de siège eye FARDC akomi kokende de victoire en victoire population ya est ya Congo basi. Apôtre prophète Emmanuel Bolia Inzola aza s'investir na kasi na oyo etali ba action humanitaire derrière un grand homme il y a une grande dame la prophétesse Stella Bolia pe azalaki wana mpona koaccompagner ba initiative oyo. Votre prophète Bolia Inzola azwaki recommandation epai ya Seigneur
nde na nsima akitaki message wana na niveau ya église mobimba. Pe église mobimba eyambaki yango, Seigneur ayebisaki ye totambola tokende na bopito baorphelinat bahomme de vieillard. Chef spirituel et représentant légal, il y a Église de Jésus-Christ, esprit de vérité bima. Oyo nyonso aza kosala, aza koluka bomoko, kimia pe initiative ezali loué et pas ya mutu nyonso tu awa na RDC, voire même na monde. Voici l'homme de Dieu, chef spirituel, peu représentant légal. Il y a Église de Jésus-Christ, esprit de vérité, Bima, apôtre, prophète, Emmanuel Bolia Inzola. Oyo dépouille à s'investir pour ça la prière pour la Kili. Armée, je suis capable de posséder mon Kiliakomo, de mon Kilibima, pour la Yesu beta maboko. Bana bima beta maboko. Topakiti pona Yesu beta mololo. Lelo oyo peuple ya Mbandaka. Organisation, il y a plusieurs événements. Pour la côté, il y a peuple de Dieu, Bolingo, Kimia, Pe, Bangazane. Prière pour la nation. À l'intention, il y a peuple, il y a Est, il y a rapport à Sopaki Mafuta Dala Lelo Oyo État du siège Yé par des apôtre, prophète Emmanuel Bolia Inzola aza s'investir makasi na oetali ba action humanitaire. Derrière un grand homme, il y a une grande dame. La prophétesse Stella Boyape azalaki wana pona pour accompagner ba initiative oyo. Notre prophète Bolia Inzola azwaki recommandation par Seigneur nde na nsima akitaki message wana na niveau ya église mobimba. Pe église mobimba eyambaki yango, Seigneur ayebisaki ye totambola tokende na bopito baorphelinat bahomme de vieillard. Chef spirituel et représentant légal, il y a Église de Jésus-Christ, esprit de vérité Bima. Oyo nyonso aza kosala, aza koluka bomoko, kimia pe initiative ezali loué et pas ya mutu surtout awa na RDC, voire même na monde. Voici l'homme de Dieu, chef spirituel, représentant légal. Il y a Église de Jésus-Christ, esprit de vérité, Bima, apôtre, prophète, Emmanuel Bolia Inzola. Oyo dépouille un moment à s'investir pour ça la prière pour la Kimia. Armée, je suis capable de posséder mon Kiliakomo, de mon Kilibima, pour la Pambolabine. Kokota oyo akotaka na kati ya Mbandaka asalaka sion ya este ya Congo basipeli. Apôtre prophète Emmanuel Bolia Inzola aza s'investir makasi na oyo etali ba action humanitaire. Derrière un grand homme, il y a une grande dame. La prophétesse Stella Boyape azalaki wana pona pour accompagner ba initiative oyo. Notre prophète Bolia Inzola azwaki recommandation par Seigneur nde na nsima akitaki message wana na niveau ya église mobimba. Pe église mobimba eyambaki yango, Seigneur ayebisaki ye totambola tokende na bopito baorphelinat bahomme de vieillard. Chef spirituel et représentant légal, il y a Église de Jésus-Christ, esprit de vérité Bima. Oyo nyonso aza kosala, aza koluka bomoko, kimia pe initiative ezali loué et pas ya mutu nyonso tu awa na RDC,
voire même le monde mobimba. Voici l'homme de Dieu, chef spirituel, représentant légal, il y a Église de Jésus-Christ, Esprit de vérité, Bima, apôtre, prophète Emmanuel Bolia Inzola, oyo depuis un certain moment à s'investir pour ça la prière pour la kimia. Armé, je suis capable de posséder mon Kili à Congo, mon Kili Bima, pour la Pambolabine. Kokota oyo akotaka na kati ya mbandaka asalaka prière oyo ndenge boza komona asopaka mafuta pe asambelaka lelo oyo peuple ya mbandaka bazo vivre na kimia. Organisation, il y a plusieurs événements pour na côté il y a peuple de Dieu bolingo kimia pe kobanga nzambe. Prière pour la nation. À l'intention, il y a peuple, il y a Est, il y a RDC. Symbole, il y a carte géographique, il y a RDC. P. Sambelara Susu pour un drapeau. À Sopaki Mafuta, Dala Lelo Oyo, état de siège. Et yé, FARDC a connu Kokende, des victoires en victoire. Population, il y a Est, il y a Congo, Baspina. Apôtre, prophète Emmanuel Bolia Inzola Azako s'investir na kasi na Oetali ba action humanitaire. Derrière un grand homme, il y a une grande dame. La prophétesse Stella Bolia Pe Azalaki wana pona pour accompagner ba initiative Oyo. Notre prophète Bolia Inzola azaki recommandation par Seigneur. Nde nasima akitaki message wana na niveau ya église mobimba. Pe église mobimba yambaki yango Seigneur ayebisaki ye totambola tokende na hôpital ba orphelinat ba homme de vieillard. Chef spirituel pe représentant légal, il y a église de Jésus-Christ Esprit de vérité Bima. Oyo nyonso aza kosala aza koluka bomoko kimia pe initiative ezali loué et pas ya mutu nyonso tout awa na RDC, voire même le monde mobimba. Voici l'homme de Dieu, chef spirituel, représentant légal, il y a Église de Jésus-Christ, Esprit de vérité, Bima, apôtre, prophète Emmanuel Bolia Inzola, oyo depuis un certain moment à s'investir pour ça la prière pour la kimia. Armé, je suis capable de posséder mon Kili à Congo, mon Kili Bima, pour la Pambolabine. Kokota oyo akotaka na kati ya mbandaka asalaka prière oyo ndenge boza komona asopaka mafuta pe asambelaka lelo oyo peuple ya mbandaka bazo vivre na kimia. Organisation, il y a plusieurs événements pour na côté il y a peuple de Dieu bolingo kimia pe kobanga nzambe. Prière pour la nation. À l'intention, il y a peuple, il y a Est, il y a RDC. Symbole, il y a carte géographique, il y a RDC. P. Sambelara Susu pour un drapeau. À Sopaki Mafuta, Dala Lelo Oyo, état de siège. Et yé, FARDC a connu Kokende, des victoires en victoire. Population, il y a Est, il y a Congo, Baspina. Apôtre, prophète Emmanuel Bolia Inzola Azako s'investir na kasi na Oetali ba action humanitaire. Derrière un grand homme, il y a une grande dame. La prophétesse Stella Bolia Pe Azalaki wana pona pour accompagner ba initiative Oyo. Notre prophète Bolia Inzola azaki recommandation par Seigneur. Nde nasima akitaki message wana na niveau ya église mobimba. Pe église mobimba yambaki yango Seigneur ayebisaki ye totambola tokende na hôpital
orphelinat, homme de vieillard. Chef spirituel, père représentant légal, il y a Église de Jésus-Christ, Esprit de vérité Bima. Oyo nyonso aza kosala, aza koluka bomoko, kimia pe initiative ezali loué et pas ya mutu nyonso tout awa na RDC, voire même na monde mobimba. Voici l'homme de Dieu, chef spirituel, représentant légal. Il y a Église de Jésus-Christ, Esprit de vérité, Bima, apôtre, prophète Emmanuel Bolia Inzola. Oyo depuis un certain moment à s'investir comme ça la prière pour la kimia. Armé, je suis capable de posséder mon kili à Congo, mon kili à Bima, pour la Pambolabine. Kokota oya kotaka na kati ya mbandaka asalaka prière oyo pe asambelaka lelo oyo peuple ya mbandaka bazo vivre. Organisation, il y a plusieurs événements pour na côté il y a peuple de Dieu Bolingo Kimia pe Banga Nzambe. Prière pour la nation. À l'intention, il y a peuple, il y a symbole, il y a carte géographique de RDC, P. Sambela Susu pour un rapport à Sopa qui m'a foutu dans la Lilo Oyo, État et siège. Il y a FARDC à côté de victoire en victoire, population, il y a Est, il y a Congo, Basipé. Prophète Emmanuel Bolia Inzola aza ko s'investir makasi na ko etali ba action humanitaire derrière un grand homme, une grande dame, la prophétesse Stella Bolia pe azalaki wana mpona ko accompagner ba initiative oyo. Notre prophète azaki recommandation par Seigneur nde nasima akitaki message wana na niveau ya église mobimba pe église mobimba eyambaki yango Seigneur ayebisaki ye totambola tokende na bopito baorphelinat homme de vieillard. Chef spirituel pe représentant légal ya église de Jésus-Christ Esprit de vérité Bima oyo nyonso aza kosala aza koluka bomoko kimia pe initiative ezali loué epai ya moto nyonso awa RDC, voire même le monde. Voici l'homme de Dieu, chef spirituel, représentant légal. Il y a Église de Jésus-Christ, Esprit de vérité, Bima, apôtre, prophète Emmanuel Bolia Inzola. Depuis un certain moment, à s'investir pour ça la prière pour la kimia. Armé, je suis capable de posséder mon kili à Congo, mon kili à Bima, pour la Pambolabine. Kokota oya kotaka na kati ya mbandaka asalaka prière oyo ndenge boza komona asopaka mafuta pe asambelaka lelo oyo peuple ya mbandaka azovivre kimia. Organisation, il y a plusieurs événements pour la côté il y a peuple de Dieu Bolingo Kimia pe Banga Nzambe. Prière pour la nation. À l'intention, il y a peuple, il y a Est, il y a RDC. Symbole, il y a carte géographique de RDC. P. Sambela Susu pour un rapport à Sopa qui m'a foutu dans la Lilo Oyo, État et siège. Il y a FARDC à côté de victoire en victoire, population, il y a Est, il y a Congo, Basipé. Apôtre, prophète Emmanuel Bolia Inzola aza initiative
azwaki recommandation par Seigneur nde na nsima akitaki message wana na niveau ya église mobimba mpe église mobimba eyambaki yango Seigneur ayebisaki ye kotambola tokende na bopito baorphelinat bahomme de vieillard chef spirituel et représentant légal il y a église de Jésus-Christ esprit de vérité bima oyo nyonso aza kosala aza koluka moko kinya pe effective chef spirituel représentant légal il y a l'église de Jésus-Christ esprit de vérité bima apôtre prophète Emmanuel Pesaka makabo, pesaka makabo, pesaka makabo na masia. Pesaka makabo, pesaka makabo, pesaka makabo na masia. Bino bana nzambe ofongola maboko na nkolo na bino akopambola bino bana nzambe ofongola maboko na nkolo na bino akopambola pepepe pesaka makabo pesaka makabo pesaka makabo na masi pepepe pesaka makabo pesaka makabo pesaka makabo na masi. Pesa makabo na Yesu, pesa makabo na Yahweh, pesa makabo na Yesu, pesa makabo na Yahweh, oh pesa, oh pesa, pesa makabo na Yesu, pesa makabo na Yahweh, oh pesa, pesa, oh pesa, pesa makabo na Yesu. Hallelujah.
Sois position. Tombe la monsape du colo. Tombe la yango. Ça va mon identité na yo. Motona sa identité na ye. Motona sa identité na ye. Biso pena bimato sa identité na biso. Biso pena bimato sa identité na biso. Motono identité. 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 Troisième sac pour un aménagement siège. Et Sembolambaki na kati na bino ete saba na saba pate moko na moko. Okobele maka na makoki kobana na $1 pour ntina na kotonga. Lingomba ya mwana nzambe. Oh yes. Bae bazana kati mali yango etiami. Ozaye na libanda bandeko bakoleka na basake pona kokongola. Chama koki na yo pona ntina na kotonga ndako na nzambe. Musique. Show! Belema, belema, belema. Show! Yako tongela nkolo na ndako. Belema, belema. Toto Samolivo. Toto Samolivo. Oh ya sala kilo la na mayele na ye. Yawe boboto na ko mena seko. Ye oh ya sala kilo la na mayele na ye. Yawe boboto na ko mena seko. Oh malimo. Malimo na nga. Sanzola. Sanzola. Sanzola Yawe. Ikaete. Ikaete mote mana kai bolimo. E Sanzola kopona. Oh malimo. Malimo. Malimo na nga ye. Sanzola Yawe. Sanzola Yawe. Ikaete mote mana kai bolimo. E Sanzola kopona. Oh Alpha Omega. Oh, tika biso to kumisa casa mokolo ya mokolo ya sala mokolo ya sala sama benaki mokolo ya sala sama benaki Alpha Omega, Nabenamuya, Alpha Omega, Nabenamuya, Namokolo ya Sama, Namabemaki, Namokolo ya Sama, Namabemaki. Emmanuel, Mwana na Dawidi. Emmanuel, Mwana na Dawidi. oh Emmanuel oh Emmanuel Doke oh Dokende Kunanalo, oh Dokende oh Alléluia 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 oh Dokende oh Dokende oh Alléluia Alléluia Alléluia
Alléluia, alléluia, alléluia. Yamba ya pembe, bato simana. Oh, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia, kitanase. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, tobeti maboko, Oh, alléluia, tobeti maboko, Oh, alléluia, tobeti milolo. Tobeti milolo. Oh, alléluia, tobeti milolo. Mama bobeta seke bona Yesu. Ah, mama seke. Mama seke. Oh, bona Yesu. Mama bobeta seke. Oh, mama na Yesu seke. Mama. Oh, mama na Yesu seke. Oh, mama na Yesu. Oh, alléluia, kitanase. Alléluia, kitanase. Alléluia, kitanase. Pasantu na likolo. Toyembela kamasia. Oh, elego. Esengo. Toyembela. Esengo. Toyembela. Gongola! Landa lokolo! Toga! Allez, tomola! Ah, oh, likolo na se, ezali ayo! Likolo na se, ezali ayo! Oh, deke na likolo! Kusinama ina balasabo! Togo! Allez, togo kita! Allez, togo kita! Allez, togo kita! Allez, togo kita! Togo! Tombola, maman, allez, bolo! Togo! Yana! Tombola! Yeah, get it! Tobeti milolo pona Yesu. Yarabo. Tobakizi milolo pona Yesu. Satana zana niniko azane lokote sana siro esengami na Dr Salé Azon Samatondi pona makabo P3 Alléluia. Tatana Kembo kombo na yo kumisama mokonzi kombo na yo esazolama. Bolingo monene masia Yesu yo pesaki rendez-vous monene na kat na libota na kat na culte général libela mwana za. Mabota babelemaki maboko pamba te masia Yesu moko na moko aleki na tina kokokisa malako o la kaki na kat na etongo na okoles masia ete moko na sabata koluka ezala soko moite mwana za.
yango tosengi masiya yesu engebene na mateya mpe bisakole mokolo molelo tika ete kristo mokonzi oyo nyonso asi kolomba mokolo molelo na oyo alombi soko moke te mpo ete asi kozanga yo nzambe na ngolu na mawa opambola 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 libela mwana na nzambe yango topesi mikumba nyonso na kati na maboko na yo bolingo na yo masiya yesu ebatela esunga biso libela kino ya seko amen. Amen. Longola mawa kote esengo amen. Esengo ezali ya solo soki esengo ezali tika ete tobetela nkolo maboko oyo abongi na lokumu mpe masanjoli yango wana kolapambola bino bisika nyonso bowuti mpo na kobelema na rendez-vous monene ndenge oyoki ete nsima ya sanza misato nyonso kolapesaki nzela mpe ekambeli ete tokutanaka boye mpo na ntina na sango malamu yo obelemaki na retard lelo masiya abelemaki na liteya na mokanda ya yakobo likambo ya mitano eteni ya 14. Jacques chapitre 5 verset 14. Oyoki na kati na mateya oyoki na kati na mpema mpe message monene ya molimo na kati na chef spirituel et représentant légal de l'église kolo ayebisi yo ete longola bapriere ya condamnation amen bandeko nzambe ayebi plan na bomoi na yo
likaka na koseli mote mobate na yo akolala mpongi soki moke te tala yo akobatela Israele akolala te akolala mpongi te yawe azali mobateli na yo elilingi na yo na loboko na mobali moye kobeta o na mokolo te sanze kobeta o na butu te ya kobatela o na mabe nyonso ya kobatela molimo na yo yawe akobatela kobima mpe kokota na yo sasa ipi mpe lobiko na lobiko santo santo angwa nyonso oyo azalaki so tokopesi na tika mapamboli na yo kimia na yo kolo Yesu Masia eke na bampate no batela bango lelo lobi libela kino bomo ibaseko amen 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 boboto bongo bosemo na komo na Yesu pesa na mbote bokene na kolo Ok. Lengate, Yesikolo. Bangate. Lengate. Bangate. Azakati.